sacré. Mais maman, toi, pour ça, un mot pas gauche pour mon bal, nous, à payer ça, ma gauche, moi, ndambongo. Obi gauche, il fallait faire la place, aya Robucani n'est pas Patrick, Antika Patrick, nada Costa. Donc, comme maman, ben les a d'Acosta. Puis, dans le comment j'ai la maison, au 26 mois, c'est d'Acosta, au fait sa conseil. Mais il fallait payer. Pour intéresser moi ça gaucho mon petit moi ça gaucho cara mais si à comme un niveau zo que na zo la comme maman na kei mozo ça la pour te dire zo mon a été par rapport à l'agitation ya GLMT non ce qui na landeli bien maman top ne azana bolingo GLMT azana bolingo plutôt gaucho te ya manifester moi colérique et pas ya nani ya GLM. Pourquoi tu as déjà la table là-bas, il y a une popine, on a dit maman, ils ont quitté côté. Ce qu'on a dit là-bas, quoi intéresser moi ça d'accord, ça pas ni le peu venir quoi intéresser moi ça des choses. Yo maman. Et bah il pas belle vie, mais on bête pas tout. Il y a un bon, il y a pas ça. Ça migra. Dans la somme kabelo là mai. Le nom pose à tissa kabelo mai qui toko et ça facile. La somme péré qui n'a pas moyen qui toko. Oyo aussi n'a mo posé mo do sengelanga ezo mona na kaso na pesi eloko na ngebeta na liba. Ozo pour façon ko loba kene za bongo na kolata na ngaka ka le bikaka mais il faut na za eloko moko ya kafu na mutu. Abi faut pesa na pe moi abi faut pesa na pe moi quelque chose de jouer. Vraiment, en tout cas, bravo. Bravo, vraiment. Et comment on a sous le monde, on a habité, il faut passer un beau. Faut en avoir nos copines, on a nos bois, on a nos panza. Ah, la patrona. Bon, on ne pas cité. Mais quand est-ce que belle vie, peut-être qu'elle vous sous. Ah, 1050. Mais quand est-ce qu'elle vous sous belle vie, à zone comme on a moussala, ça migra. Elle moussa zola moussala, elle moussa na malili, elle moussa na mabele. Pour avoir quelque chose, on a pour la famille. Mais tant que yo. Et surtout ceux qui aux empires pour aller de l'autre côté, au tient cuiti. Et ben dans le titre c'est l'autre on peut faire un raisonnement belé. Pour l'eau sali et ça babiloko ezaka conditionnel. Il faut bimana maman no poza bongo. Il faut bimana petit cœur no poza bongo. Il faut bimana kuna ndeko na yo poza bongo ça migra. Ça c'est fait. Et donc on a une famille bien. Oh maman na papa yaya nazo yebiso nga na yebi famille bien na pesi ya dadi bafubotelo na France na yebi famille si aujourd'hui tokoli na veni moko na kapamba alors on ne pas bandeko na ye dadi ba famille bafubotelo na pesi mbote a regretter notre comportement nga fumana obenge yaya parce que aza grand frère oyo ayebi ngamu qui est sa mika et l'intimité que yimba kosa le mosali ya Serge Mukaki nini ozaki na posa nini yaya ozana ma responsabilité belio ozana ba valeur cha lelo ndemo bimi ridicule ba biloko bongo basala ngo ata peut-être yibata moyibi mona libanda. Il faut pas quand même la réception wana on a bien la flaque de son muta beleli ba kambango mais comment bino muta beleli makasi bongo bino moyoka te yaya afuta ki bango quelque chose ni to sala za na eleki na na bongo na yete ata beleli boya na bino te po ngana ngabi pa mabongo isala mana ngo serve de ko bakene plus pour mabongo congolais azaka disusu na fitete na eloko na lobeni ya congolais eza na congolais voilà ndula fana na masangana la ngo ya kwa muta kuti ajoma aotala ke non peut-être na za na famille nanga et kotala maoka na aspect physique bo ozanti ke
Comment raisonner mususu? Mais na monde théâtre mudaye na muningi nani. Oui. Oga kala sani ga kutoka te muso parce que ça na vandi mana optala yeboye. Na monde a. Na kanda. Keba na yo, na koma kana zemo mone. O comprendre vie. Keba na yo na babiloko wana avec o gafe bungia. Yuma. Akeluka te balingano bachirele bana bamwembele vie. Bamisolo baza vie. Ok, chata ok peta kuna te. Ate mana mo bono. Bamisolo baza. Ok, sota yete vie. Kale kino. Banani misolo. Po ko pasala yango wana. O vie ok sota yete. Nadjou, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Non, qui me Laura, non, t'es qui bon très bien. Niveau adoré, mais obi basé la kama belle fille, ma bonne au fond, ma petite belle fille, ben ma bonne. Allo ya boya. Non, il me salut non. Nazo biso niveau ba kotalisa et mon ami. Au niveau d'adoration, adorer belle fille, ya ata biso pe to mona kiango, mais to ko comme na niveau on a dit. Voilà. Mwina ngolo la patrona. Bino lelo bondimi ya la patrona. Bino lelo bokumisi mwina ngolo. Lelo bolongoli makolo poussière. Ba longoli publication na bazongu na bango. Sali promotion et film et cela n'empêchera pas que tu comptes dans l'actualité. Pour ceux qui te comptent dans les camomores, bino pe aux vraie famille libotate. Vraie famille libota, toza wana toyaka na ba information. Biso lelo recadrage tonton mon dire ba recadrage lelo recadrage. Et comme il na ba titre ya basi censé. Ah comme recadrage peut-être un peu aïe bien dans recadrage. Mais ah comment et tant où ya boti ka botia maman Belvine erreur pour ça la promotion. Qui t'a dit que tu tiens maman Belvine erreur? Alors comment on peut dire maman Belvine te ya ka otinda biso. Na lobi bongo parce que les émission pardon to sala ki pona maxi gondo ndenge et amela maman ba ya ni $2000. Est-ce que wana eza actualité to lobango parce que ba message nyoso ba pesa ki mbongo to mona ki papa choisi matata ba tanga ki parce que c'était médiatisé elle a le prince plutôt et to mona ki Herman Kasso ezaki médiatisé mais tango ba pesa ki maxi gondo ezaki peut-être en coulisses et ba tout mususu pe ba yeba kasi on a l'obité là était tout le monde peut maman singa cité où je pas obéler la puna ramba chaîne voilà yo qui est pas kumani et kumani donc peut kumani et pas maman tokolo ndeka tiki message et pas maman atiki message et pas atiki kuna lave mama tokolo ke ezalaki mamu tekete mutu akomi makambo wana kumani kaka c'est kumani tokeza mama mazo mbote mama en tout cas bajo nyondo pesi bino mbote et puis la bande natali ye wala John Nyondo te photocopie ya mama Nyondo en tout cas mbote no John Nyondo et te ko vendre te ko tala eloko moko abeti wana eloko moko ekuma na tanga bia ekuma na réconciliation te nala bato bazo conduire mama muteke na erreur soki papa wana o bazo loba Michel soki Paul soki ndenge ni ba obenda wana soki aza imbécile te tia za publication wana atia eloko tout elekaka na chaîne wana baza collaboration na mama muteke parce que ba film pour le moment mutazo koma ba film eza ye balobi lelo koma te toyebi te mama muteke asuka wapi et lelo balobi ke akomi kosenga bakabola mbongo ntango biso toyaka koloba ke chaîne wana ezalaka collaboration ya deux personnes mpo ani bondimaka te
Est-ce que yango wana chaîne na yo mutu akoki okotisa eloko sa consentement? Ah non, jamais ekeleka te. Ti azwa concept ya kosala logo wana yaya seke nazalaki ocourante seke nayebaki yango ntango namoni peut-être baretombe nango elingi ekitisa ngai otali ka ya mama kingo esembomaki te voilà nazoyebisa yo yango moni bango tu bazaka batai moko mani mama nini mama matokolo donc baza batai moko bato baza dans mikuse na bango emema haine oui mesure ya batai na bango eza mesure ya bahaine na bango yango moni sikoyo ntango bavandi batali babi jamais kutu yo kokosala eloko wana alebabandi ko ntango bino bozwa kotake mutu wana elelo soki alobi ke yo longola kombo na yo nga nazwi chaine nanga bosuka ndeni po mbongo na yo bakabolaka epui bobangi te bozwa na tv kofinga ye bobangi te bozwa na tv ke non bolongoli ye na chaine bobangi te bozokritike ye lelo ye mpe soki abeya koloba ebongo ya koloba te yaya chaine wana eza po bango moko bareconnaître ke aza collaborateur ya mama muteke bakosita bango moko bareconnaître ke chaine wana eza lokola nga na koloba ke belar eza yanga na belle obi bateli bakobamba nga ta na bana na nzela yaya niveau bakolandanga. Zéro. Action. Voilà. Mbote na baye banso bazili baku ya kolanda biso na etando Iker. Etuluku ya bato ba otala biso. Matondo mingi tokotaka na etando Iker to betaka ekukete. Mebo ya makabiso na bomesa no nyonso. Interview ko Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Bokolanda biso na Topo Max officiel. Bokolanda biso na mwana famille Bota officiel avec Bianca Zanga qui est ma consoeur chérie que j'aime beaucoup. Et toyaka po ete actualité ebengaka biso matondo mingi na tata Nzakomba aokomba biso tolamuka eyi obe na ngolu na ye kolala kolamuka eza grâce eza ngolu soko olali olamuki kumisaka Nzambe ye nde mopesi na nyonso. Et nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille Yambe, ainsi qu'à notre tonton Yamse Yambe, Bolanga la Bolole Kemi, ou aussi qu'on perdre Tantine, maman, Leki, Yaya Kulutu, na combo ya Micheline Yambe, et Matane Zali na résidence familiale, au nom Salingi, a consolé mon thème manaye, a ça vraiment abattu. Et tout qui m'a la lombango na Belvi TV, tout consommé film na biso l'étartif avec l'écriture de Madame Belvi. Aye la rabiso loke tote, mais la rabiso boanya, mayele. Oyo ba film na ye, ezo édifié biso nyonso. Et tout ça la analyse nande konanga Bianca Zanga pour na kosala promotion ya maman Belvi parce que a valeur. Et un grand merci à mon boss Getting depuis États-Unis.
d'Adjuna Sima Bilili, autrement appelé Red Chimps, et Anthony Monfasa, Osamoussa, et la latte, na Chipson de PD. Maïroloba et Yali Penza, to Megampe Kosolola, Lisolo ya Malobi, Totika Royara Nabalokuta. Et puis, si on a moni na bilili, moto oya baby saka théâtre. Poto moni ba femme est censée. Paolo, baba opele la saratola. Biso to bongisi na belle vie. De mère, biso to bongisi, pino pe bo bongisa. Ba beleli bongo ya gadi ya rosuka wapi. Tokoloba yango, parce que actualité, benga gadi soto ya kolobela yango. Tokoloba pe lisolo ya Serge Louyeye. Il paraît-il, je ne confirme pas, je n'affirme pas, à Sali inceste na cousine naye et famille de kobimisa ye, donc on peut ko déplorer ba comportement ya bongo si et seulement si est vrai. Voilà, merci beaucoup à Yaouli Moucheni, le 00243, le véritable et l'unique code mondial. Moto alia kana batu moto ayebi pasi ya kozangi mese na karamako Olivier Somadila na kata window ko na Namibi Purpesa ya Willy Moucheni ya na ngai ya mabaka na Milan ko wekenda sango ya mabaka na Milan na pesi yo kote o yo kanate manifeste toi ya mabaka na Milan ko wekenda sango na bosanité papa ale manteka depuis France. Na compagnie nene société na biso ya SAS ya peinture kuna na mboka ya France société monene papa na biso mabele motema ya maman Judith daju soko zali loba moko na ngai fumule na ngai etando ike na ngai Bianca Zanga mwana suka famille boda to megambe kosolola boni ba filme boni ba sama maman belle vie et film na biso tartif ya moyete to banda to sala ko be promotion de to sala parce que maman belle vie a na ba valeur a sa valeur ya moyete to kota ye mabaka ye mabaka ko kenda sango na mila ye mabaka na mila ko kenda sango voilà. D'abord, merci Samy, qui a très bien habillé. Vraiment, merci. Merci beaucoup, na belle vie, qu'on dit la patronne. Maman Moroté, maman Raygoshi, Poutine de l'écriture, maman comment. Merci na communauté, mon biba, la famille du Bota, vraiment, parce que du jour au jour, tout le monde a bien vraiment posé pour se manifester. Et la conseil dans la famille vraiment dengue tout ça qui na moni Samigra na moni Lisette tellement top max pardon na moni qui Lisette Mwanza asalika ndongo lobaki ngai mwana suka famille bota na partager na 20 personnes kombo na ngai eza Lisette Mwanza na yebi te soki na bosani amba taleli ngai et puis on senga na bino lisusu bino bato bota na film te. D'abord, na mona suka kuna tozaki na sele tiswaka atalaki et puis tozaki na fifi tamba et puis toye na top max akomeli ngai mona suka na partager na 20 personnes kombo na ye eza Lisette Mwanza maman Lisette Mwanza bambote voilà en tout cas félicitations tozozela pe yo akoba pe lisusu na kotala lisusu épisode de côté partager ata na 40 personnes ata na 100 personnes 1000 personnes vraiment yango wana toa nango posa omoni baninga bazo partager et puis bazo pesa bakombo na bango siko yo ozozela nini. Là, je dis un grand merci à Domo Lesa Tamba. Ça, c'est merci à Odek Lesa, maman Leslie, Mifi Lesa, mon thème, papi, puis Irène qui a l'outé à mon thème, Richard, et Nadine qui a l'outé 001, Jocelyne qui a l'outé à la Kachaluanda, mon temps, le baran, on dit des poteaux qui n'ont plus de cas dans l'ordre parce qu'on a les alliés, à faire du monde, les alliés, en tout cas, Jocelyne qui a l'outé à la femme forte. Merci à Karine Zanga, merci à Patricia Branco, ma copine chérie, à la rapace à Baninga. Merci à toi.
toi Adage Olubanza Jobabi meilleure agence Turquie Luanda et Turquie Paris et pas Rose Mengi Azafuna vraiment la carte Turquie ensemble la carte Paris plutôt Adosa Kamusa la carte ya Adage Olubanza. Merci à toi le roi célèbre Christian Goma. Merci à Armeline Tumba, la grande famille, la grande H, Maman Sakina et pourquoi pas Maman Sakina, la grande H, la gauloise. Merci aussi à toi, la maman chérie, à moi aussi, Mamie Tadina. Aïe aïe aïe, manifestez-toi, Mamie Tadina, vraiment ça va bien. Merci beaucoup à Tadjou et pourquoi pas Gibson, DPT, vraiment il y a Rwanda. Merci à toi aussi, Sami Gahama, vraiment déjà sur le plateau, mon pont, et ma question est Yobi Yangai. Voilà, ma question est Yangai, Nayo partie il y a un film, il y a 5e épisode, 4e épisode, sur Kotakilobi, partie Talaki, non, l'écriture de Madame Betty, la femme qui inspire. Comme la mission d'un film, ata lobi maman Betty a kozala lisusu na makasité ya kokomela biso ba film mais ba œuvre na ye ebotika la bato ba kobeta lisi toile et yaki na ya na ngonga moko na mbula moko mwasi moko na kombo ya Betty Kondi et akomela biso na 6 ans na ye afungolaka chaîne na ye Betty TV akomela biso ba film tellement épéré. Voilà. D'abord, ça migra. Prière na biso na bi ke yo sala parce que tout le monde a famille pour le sang pour la biso za nzambe nzamba lona batela petit de petit nzamba lola ame ma belle vue ma place oyo na la comité et parmi bato ba komaka na ba Hollywood wana ba Hollywood bato ba salaka to mona kana ba net voilà et bato na la mosenga vraiment nzamba lola côté ça sous belle vue na ba relation bongo totala vraiment série moko bonne totala ba sera ba dur moni pe la patron na tourner ndenge to mona ko ba papa na biso ko manzamba pesa ma cash wana parce que écriture na ye et ko bunga bongo te akoki kosuka nango na Afrique te fa bima nango libanda mboka a travaille nango na mindele vraiment il faut ça lango na vandi na tali tabla mama top na ndeko nanga mwasi copine apesi copine bote en tout cas copine azalaki contre ya comportement ya mama top mama top azolakisa injuste envers Gesho na Patrick baza ba cousin papa ya Patrick na papa Gesho bazalaki yana lelo est-ce que tangu papa ba conflicto avant papa ba Gesho to ceux qui ndenge nini tangu partageaki ba bien na ndeko na ya tikela ki Gesho est-ce que Gesho ayebaki papa ya Patrick au pouvoir opesa papa na bango bomengo na moto ndenge nini mama top oyo zo ni sentir yete lelo so ezaki ke papa na Gesho apesaki yo na mwana no Patrick na mwana no copine est-ce que onoza na ba mécontentement oyo za na pas Gesho je ne sais pas ça migra babiloko ekomaka mowei aza na bandeko na aza na bafamille na ye oui ntango na mbike oyo eza ya bana na nga oyo eza ya famille na nga oui omboka famille te oui okocontredire yango te eza bongo femme eza sacré mais maman to poza na ba haine moko pa Gesho po mobali no apesa ba Gesho mwa ndambo ya mbongo obi Gesho fala vanda ka na place na bango wana ayaka koluka nini pa Patrick atika Patrick na da Costa nzoka mbuma mabende eza da Costa copine alobi comment gêner mazo ovandisi mwasi ya da Costa opesa conseil mais fallait payer pour intéresser moi ça Gesho mon petit moi ça Gesho kara mais ti a comme na niveau zo ke nazo la ko maman nga na kei mozo ça la pour te dire zo mona été par rapport à l'agitation et GLMT non ce qui na landeli bien maman top ne azana bolingo GLMT azana bolingo plutôt Gesho te ya manifester moi colérique et pas ya nani ya GLM
ozomona pokotala déjà na tableau na bango ye na popine ndenge popine olobani abi mama eza kitoko te soki omonaki na bandaki kointeresse mwasa dakosta po anini yo pokende kointeresse mwasa gesho te yo mama ozoloba ozopesa biso bana conseil ngana yo olobani ozomona mama top vraiment tolobi teke mama top te mama top aecarne rôle mpo makambo yango esalamaka yango omoni mama top aniati yango susu afandisi yango vraiment mpo atalisa babato basalaka babiloko wana batika ete komona susu gesho na dakosta ndenge bakoma kolinga neti baswana patrik opekisa bango bona dakosta aza na mwa orgueil moko boye epuis aza na mwa aza na ye nango te mais il se fait voir voilà c'est comme si voilà ozomona komotala mpe gesha akokosupporte baexcès wana te parce que toa mibali mais ntango yo ozolinga ose faire voir ndeti odomine nga eleka te ekeleka te famille mpo toza biso nyonso tu bana mibali mais yo ozoluka okitisanga lokola lipapa mosuku te lipapa wesi akokotana wesi okobeta boye motu mpe soki moto aza te quand même okomprendre mwa valeur ante yaka yango na porte ozomona siko epa dakosta aza vraiment kose maîtriser ki ye te omona epuis Naomi Ngolela ozaza mwasa vini mpona moni Vivienne banoswana ondire Mimi ayeki kosala soki eloko moboye soki ndenge nini ondire Vivienne abengaki Mimi apesi rapport ya Naomi asiliki mpona nini epuis Naomi azomona aza impoli Naomi azomonana aza vraiment très impoli mpo Vivienne abi lelo Vinia kolia te ye mpe abi lelo Serge kolia te nakotia biloko na bino zelo azobanga te on dirait Vivienne soki aza mwasa papa Serge nde na comprendre baye pa Bellevue bayobeta matolo ya mbongo ya pasi samika nanga sombi kabelo nanga mai lelo mpozwa tisa kabelo ya mai ya kitoko boye eza facile te yaya nasombi periki nanga mai ya kitoko oye kosenganga kosenga ozosengela nga ezomonana kasi na pesi eloko nanga ebetaka libanga ofaza koloba kende eza bongo nakolata nanga kaka yo yebi kaka mais ifo nazala eloko moko ya kafu na motu abi faut pesanga mpe mwa abi faut pesanga mpe mwa quelque chose vraiment en tout cas bravo vraiment et komona susu elomona mabe abi te faut pesanga mbongo autant na bano kopina wana na bano kobwaka na bano kopanza la patrona mbongo amona lipasi te mais tandis na Bellevue peut-être ya mosusu 1050 mais tandis que ya mosusu Bellevue azonyokoma na mosala samigra mosusu azolala na mosala mosusu na malili mosusu na mabele mpo azoka quelque chose wana mpo na famille mais ntango yo ozoya kosenga mbongo peut-être mpe mosusu osala ta quelque chose te mais po ke nobamba bato l'argent m'embête bon l'argent m'embête tu prends sans facilité vraiment non pas que mon temps monelaki basi yeba valeur ya mbongo wana ekotala mpe Vivienne mpe na ngambo ne Vivienne abi motango ya obeta matolo no yobeta matolo no deplacinga mpe nabeta matolo no yanga koyoka déplacé asimbi na patron abi en tout cas namonaki vraiment perike ya perike ya namonaki vraiment eza bavaleur ba $500 ezaka tisi moko na oyo yo soki ya $500 ako Bellevue apesi $500 akende mama na mokili bon eza nango mabe te kosunga motu servitive to ekomisaka motu esclave ya moto donc mosolo na yo moko ekomiso esclave itongo obi osunga te na beka osunga mpe kaka te siko natira ngo nayebi te nzambe asala mokili yango ndenge nini po d'abord obi eza bato mosusu babinanga te oboka bairane kialuta na mingi oboka babifile eza na mingi banani kialuta wana baza bato mosusu te samiga famille na nga
ozomona mosu ovandi na kiti boye oza na mwa ketcha propre na makolo boye oza na mwa elamba bien boye oyebi te bato wana basalaka nini peut-être mpo nga nalata ovanda bomo a iran kele to tio de carton na ne moko ya samigra afuti oyo po ata 1000 francs te yo keka na agence ozwi ka carton ovandi boye mifile sa bengi yo abiki nozwa carton mo na saleli yo ozomona odetlesa auta poto azoya boye yaya akelela memlinga aza na yo alala na grand hôtel bolali na yo abima bobo otambola na mutuka bona mukolo pa olinga zonga bo aliteleki na totambolaki mo eloko ya moyo zwa soki moto abonga soki na bwaki ye yo fo ya kokomelanga na commentaire obwaka bango bapesa ko nini yo moto ozoluka na bwaka opesi nga nini ozomona botika biso tosala promotion ya Belleville botika biso na kimia parce que bozokoma bozosala bapromotion te à chaque fois moto oya komi osala promotion te est-ce que ya partage yango parce que etumba oyo tobunda ngo biso nyonso famille libota tozo obligé film etango ekota yo mpe partager like commenter tindela ata na 20 personnes ana tindela omonake film otalema ntango yo oloba bosala promotion neti toyaka ozoyebisa biso mpe donc mpona koloba towa bapandisa mobiaka nzanga soki actualité eza esenga toloba parce que l'actualité ebenga biso toyaka ntango tosala tosali comment dirais-je tosali promotion ya film et cela n'empêchera pas que tokota na actualité to soki tokoti na likambo moko boye bino mpe oza vraie famille libota te vraie famille libota toza wana toyaka na bainformation biso lelo recadrage tonton mondir barecadrage lelo recadrage ekomi ntina batitre ya basi insensé akoma recadrage peut-être mpe ayebi atango recadrage te mais aokomango etango yo oya botika kotia mama Belleville erreur bosala promotion qui t'a dit que totia mama Belleville etango biso maloba na biso ezaka mama Belleville te mutayaka kotinda biso nalobi bongo parce que émission pardon tosalaki mpona Maxi Bondowe ndenge amela mama bayajani $2000 est-ce que wana eza actualité toloba ngo parce que bamesene nyonso bapesaki mbongo tomonaki papa choisi matata batangaki ye parce que c'était médiatisé prince plutôt ezalaki médiatisé mais ntango bapesaki Maxi Bondowe ezalaki peut-être en coulisse et bato mosusu mpe bayebaki bamonaki ndenge bapesaki mbongo wana etango toye koloba Maxi Bondowe lelaki makasi ya kopesa mbongo ekobonga na kanali ya maman Belleville ke tocréer baproblème na samigra et puis bato wana baza na posa te otanga kombo na bango ne fiske fondation Widal bato bakomprendre ke fondation Widal ya papa na biso ki lwando mutu acontribuaki madame papa na biso kute me madame mukolo fondation Widal nde mutu apesaki 2000 apesango te apekango te mpo mama na biso ya na biso Marsalia apesakango mpo na Kondo Jani mpo na mama na ye mama wana aza veuve lelo mosusu bambongo wana zwi bino bomwa loka ebongisi nzoka ebongisi ete aza na famille aza mpe na bana bakoko batikali 2000 wana tokoki kosunga bango samigra ozomona nde eloko na koloba leti nafandi boye namoni Bernice Koumine etose Koumine batielinga video abenga na appel video baza na cuisine à partir des États-Unis batie fit TV na cuisine baotala filme c'est ça faire la promotion yaya sikoyo nayebi te ntango yo olingi tosala promotion ngo ndenge nini ntango nabwaki Lisette Mwanza o nga nayebi ye ntango nabwaki Sele Tiswaka nga nayebi ye Fifi Tamba, moi na yebi. Parce que bateau biso topesi annonce. Partager émission à 10, 20 personnes, 30 personnes, tika comme no biso to dédicacer yo. Parce que bateau biso to yebi te. Parce que ba salo biso tozo loba yango bango ba lati. S'il vous plaît tenir musala maman Belleville. Soki ozana eloko komana commentaire te yaya. Chata mine puis lokola la mama chéra moi si ndenga tchaka.
soka lemi na yako seka bona yako komela biso achene kaka koseka wana ba sticker wana ya achene kaka ya koseka aseki na ye yo kati soka tie bonga zange loko komela biso azange loko komate parce que atale abi bano to le monde stress aseki maman s'il vous plaît pour parler biso na bi koma na bino so mon film vraiment eza kitoko depuis na temps qui conseille réaction Belleville alors ba malembe mais peut-être ba biloko moko boye ya cette fois-ci azo répondre na ba touté azo répondre na vraiment ba essentiel té mais mutu soko vandika na kato beteli na yo ne on comprend vraiment oui ya donc na lingelo moko lo bakande bakata âge ne kato kata ngo bele kate le bon kata ka ba âge na bango Saliga amba obi na vandi na tali vraiment maman so ozana loko okoma na tali parti à Belleville na comprendre na tali na bité partout au vraiment na mon eza yé eza assemblage eza yé voilà yakazanga mokino biba emoni moto oyo aopelisa théâtre oyo lelo azaka na mot à dire soki atelemi apekisi basi essentiel oyo baka na poto kuna misusu baa na baafriki mpe kaka apekisi bango nde bayokaka tomonaki publication atiaki bandeko na ye et subitement publication wana elongwe balobi ye te moto apiblie yango c'est comme si ntango apiblie yango basi ya baessence basepeli ye bapelelisaka tola tala kutu biso tobongisi na Belleville bakomi kokumisa mama Belleville Belleville mwindongolo Belleville boye demer yo kosuka wapi batangi eloko ekamwisinga babeleli kombo ya Gabi Yakabi okosuka wapi obiba na basana libale baza mitema mabe baza bata conflit et puis balingaka polémique po eloko moko babeti ye moninga na ye likolo ndambo azobelela mama matokolo mutakala azobelela ye omonaka te ndenge aza mosuse matokolo ebima azobelela mama matokolo abi na ye kope ekufi donc bango c'est comme mosu nde makambo bango bakopesa yango kope bakokola mibali na bango bafemme insensé okolandela bavie privé na bango bomona ata lipasi ya $1 msu mama na liye atindaka yo totobi lipa ata 100 fois omona pa atindaka te mais avandi po abokola mobali moko na komba Belleville donc bango peut-être ya mosusu kosolola te ya ngambo wana na ngambo ya koto mpona moni en tout cas babeleli tebike Belleville alesa bango niveau babeleli Belleville non badora mamuteke bongo te niveau badore obi bazelaka ma Belleville maboka kofongwa peut-être ya Belleville abenga bango kaka alo ya boya oyebisa bino nazoyebiso niveau bakotalisama emonani po niveau ya adoration badore Belleville ya ata biso mpe tomonaki yango mais tokoki mpo kokóma na niveau wana te mwina ngolo la patrona bino lelo bino bondimi aza la patrona bino lelo bokumisi mwina ngolo lelo bolongoli makolo poussière balongoli publication wana bazomona bango kasi on alobi te tomoni mpe mama esingasi te aushi bazobelela kuna ramba chaine wana nayoki epa ekumani nayoki epa ekumani ndenge azoloba epa mama tokolo ndenge atiki message epa mama atiki message epa atiki kuna ndave mama tokolo te ezalaki mama muteke te motu akomi makambo wana te ekomani kaka mosi ekomani te eza mamani mazo ya mbote mama antuka bajo nyondo apesi bino mbote epuis navandi natali ye wana John Nyondo te photocopie ya mama Nyondo en tout cas mbote no John Nyondo et toye kovanda toye kotala
eloko moko abeti wana eloko moko ekuma na fin na tanga dia ekuma na la réconciliation te wana bato bazoconduire mama muteke na erreur soki papa wana oyo bazoloba Michel soki Paul soki ndenge nini baobenga ye wana soki aza imbécile te tia za publication wana atia eloko tout elekaka na chaîne wana baza collaboration na mama muteke parce que bafilme pour le moment moto azokoma bafilme eza ye balobi lelo akoma te toyebi te mama muteke asuka wapi elelo balobi ke akomi kosenga bakabola mbongo ntango biso toyaka kolobaka chaîne wana ezalaka collaboration ya 2 personnes mpo ani bondimaka te ekomanya confirme eza ya na ye te eza ye te mpona oyo wana Jean Paul wana oyo bazoloba ye moto abimisi bapesi ye démission badémissionne ye mais Michel nakoloba estce bianco wana chaîne na yo moto akoki okotisa eloko sa consentiment non jamais ekeleka te ti azwa concept ya kosala logo wana yaya seke nazalaki ocourante seke nayebaki yango ntango namoni peut-être baretombe nango elingi ekitisa ngai otali ka ya mama kingo esembomaki te voilà nazoyebisa yo yango moni bango tu bazaka batai moko mani mama nini mama matokolo donc baza batai moko bato baza dans mikuse na bango emema haine oui mesure ya batai na bango eza mesure ya bahaine na bango yango moni sikoyo ntango bavandi batali babi jamais kutu yo kokosala eloko wana alobandi ko ntango bino bozwa kotake mutu wana elelo soki alobi ke yo longola kombo na yo nga nazwi chaine nanga bosuka ndeni po mbongo na yo bakabolaka epuis bobangi te bozwa na tv kofinga ye bobangi te bozwa na tv ke non bolongoli ye na chaine bobangi te bozokritike ye lelo ye mpe soki abeya koloba ebongo ya koloba te yaya chaîne wana eza po bango moko bareconnaître ke aza collaborateur ya mama muteke bakosita bango moko bareconnaître ke chaîne wana eza lokola nga na koloba ke belar eza yanga na belle bobi bateli bakobamba nga ntana banga na nzela niveau bakolandanga on a collaboré abonnez-vous yo sikoyo ozwi ya chaîne okuta oza bachaine 1000 abonnés iboya kuta chaîne eloko babiso te lelo nzambe asungi nasali effort na ngai malgré tout lelo mama suka mboka azoloba mondi chaîne na ngai déjà nalobaka likambo bavie etalaka nga te so nayebi ke ata na chaîne na ngai natalami 5 vie mais so natalami pa tonton ye mozalaka visibilité na ngai nilongonka yango eleki na top max lokumu ekeka na top max mpo soki mboka ekoti pa yambe ata 1000 francs yamisa opianga ozomona nazaka presse te epuis kosatendre te ke yo koki kotelemela nga parce que place nga na kunda motolu nango oyebi te place onga na bomba mama oyebi te kosala semblant toza ndoki ya solo yaya bomona ngo na balégèreté te asa mutu amisa mabe epuis naloti ye nga ne bitumba na beti ye mpe na sandoto naoyebisa yo kokosana te parce que nzambe onga na bondelaka nzambe asolo yamakima mpo ya bino mpo ani isa mabe ozomona baza deja na kondima bazoreconnaître bavérité na bango ekomi kobima tomoni mpe place mabe ezoluta parce que isifi kaka ye aloba eloko moko mafinga nyonso kosila ntango apiblie bongo amoni sor nango babengibengi ye mpe atie mpe bato okaka sola na bango te mso amona eke kosopa ye ebeza motuya moi biso lokolo faut comprendre que bato balitema mpe bongo ata lelo soki babini alongola yango ixi péché na mama obutana na posa na ye
Iyo akene wapi? Aka hypocrite te pécha. Akene wapi? Tina la douce. Akene wapi? Mutu kuta zwa tongo. Ata ofingi mona mboka matadienne. Maleki mamuteki musika aspect physique et yaka na mosiko likolo na plus 243 code mondial ya William Mwasi Belfi Kandila patona akene wapi beaucoup na raté beaucoup tapela mutu na bino te game suba pasa pe base la réconciliation na été parce que la ngo pété parce que bien bon mono lokola grave Merci bien, actualité avec Bisso. De la liste de la boucle, tout le monde famille Serge Nier et artiste Nabiso. Il semble que, je n'affirme pas, et ça, il a payé Bisso Antoine. Sali inceste dans le Bonaye. Aya qui copé gaye que moi si na ya poto aye inde ba ke ko se retrouver na hotel. Wana akosi kusina ye. Sami grand omone lo mona ba kuiti na via mobile za mabe. Te yaya. Na lobi teke tanga sali arto na zakina kuiti. Yango na lobi kuiti na via mobile za mabe. Et surtout ceux qui aux empires pour aller l'autre côté. Au tiers kuiti. Et ben on dit que c'est non on peut faire un raisonnement belé babiloko ezaka conditionnel. Il faut bimana maman n'opposant bongo. Il faut bimana petit cœur n'opposant bongo. Il faut bimana kunande kona yo opposant bongo. Ça migra. Ça c'est fait. Et nous on a une famille bien. Oh. Yaya. Nazo yebiso nga na une famille bien na pesia dadi bafubo telo na France. Na une famille si un jour il y a venu mon la pamba alors on ne pas de connaître dadi ban famille ban fou la pesi mbote a regretter notre comportement na fuma na obenge yaya parce que c'est un grand frère oyo ayebi ngamu qui est samika et l'intimité que yimba ko sa le mosali ya Serge Mukakini ozaki na posa nini yaya ozana ma responsabilité belio ozana ba valeur cha lelo ndenge bimi ridicule babiloko bongo basala ngo ata peut-être yibata moyibi mona libanda okende ya leki na yo kuzi ba kuzi na ku ba baela biso ngo mindele na dinga ku ata moko wana terme wana te o cousine o nièce o neveu na babiloko wana te ser na ngai ko na ngai o demi frère na ngai yo na ndenge nini osomona ya na panzi na tali nalo bale no mo sami ngala kenda kana libota nanga na dini kialuta mwana biso mwana grande na bisa ya mi bale asila makila na Luanda osomona pour la sabat mamba demi frère ba cousin na malokuta maman na za Kinshasa mais bazo makila na dini ko na dini kialuta za mwana grande na liboso ko mwana grande ya misatu ngasila makila mais bazwa makila ya mwana grande sœur liboso ya nadini kialuta yaya ya papa na yemo kutu eza compatible tena oyo ya mwana ya na force mon côté biso tema tra avec on est ba oppositif matal makila na dini eza efficace pour vendre na makila nzota mwana ani keta tana mo ba benda de chaza makila bazo sa permis asala ka ko permis sa cousine asala ka ko pasa leki na ye propre makila elakisi ke makila na dini yango eza pas bernice jusqu'au yela ngakela benge cousine nga yesa so sali mabe akafe nga akepousa bakanga ye a comprendre que l'autre sali za mabe comment le comment niveau que violon de kono okosi ye pe moi sinanga uti poto aye osa mutema mabe pe ba flata bon bakendera déjà mususu peza kada code
Samika Moussou ezaka da flat moko déjà na ko. Eza déjà eloko moko eza déjà codé peut-être à l'aise. Il faut pas kangala ba ta réception wana. Ponga na bi na flat da so muta peleli ba kambango. Mais comment bino muta peleli makasi bongo bino boyoka te. Ya futa ki bango quelque chose. Ni to sala za na eleki na na obonga na yete ata beleli boya na bino te po ngano mabongo esalamaka na nouveau serge nde kobaki na écluse bato baokoma bongo congolais azaka lisusu na fiti te nga eloko na oloba nini ya congolais eza na congolais tokendaka meme bato te tokendaka te po bato baoteka plan déjà ya basoda na biso ezaka biso mo bacongolais comment basoda na biso baboma baoka na nsima mokongo ozomona bayebi biso teni ya sika me tomoni yango mpe barwande balati soki oloba nanga bazalaki na miso misaka amonaki yango ozomona elingi oloba nini ezaka biso moko tala deja eloko papa serge asali yana to serge asali bato ebele bapui yango mondele aza mabe mondele aza mabe yango nga nzambe te nzambe azonga bari mokili na ye asa vraiment ndime vers badaichu parce que mamoleka nzulama ekomosala va badrimiti ekomofanda aoki pasi on a vraiment attendu ma vie na valeur de tout on a vraiment et Serge tout type de souvent que tant on a groupe sans souci tout le monde Serge Mouye wazali artiste monene mboka na biso ayamba age Omari alors tala na série na posani ka komba titre film on mona ke ayamba disque dur ayamba wana to yebi papa Omari na to yebi na age Omari te mais lelo tala age Omari na ba kwiti Serge azonga sima moto ya yambaka oya yebisaka yanga to kendo kosala théâtre ya leka na makambo je pose une réflexion de morté mutu muso azoza $100 watala kenga $100 wana kesisa ona bar mais yo bule $100 funa so mama loso nasomela mwana elamba nafutela mwana classe nazongisa botonde moko te elokwa nani papa Omar na papa Serge papa Serge aobule keso nanga $50 funa mela masanga nalangana oyo akomani moto akuti mais age Omar aotala ke non peut-être naza na famille na nga ekotala baoka na baspect physique bo osanti ke Omar ezona nde mosusu mais na monde théâtre moto aye na moninga eza nani uyeye oga tala samika kutokate miso parce que ça na vandi mana otala ye boye na moni okopesi na kanda fekeba na yo nana nakoma kana zeme omone okomprendre vie keba na yo na babiloko wana abe kogafe ebungia yuma akeluka te bamingano bachelele bana bango ebele vie bamisilolo baza vie okepeta kuna te ate mana mokono bamisilo baza okezota ye te vie kalekino misilolo po yeko basalaka yango wana ovie okezota ye te Nadjou, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Non, tu me demandes.